Baba Chikata. Et wana bazali garde ya sécurité ya IDPS na force du pouvoir. Père retourner tout à la tamo atelier. Ça là. Yaka shika. Oh isa Bessi. OK. On a la brigade spéciale de l'IDPS force du progrès. Donc bonjour papa nangai santé nangai za malamu te kasi na yoki likambo oyo ekomeli yo libota na yo moko osali nini ndeko na ngai likambo yango eza boni loba nano bato bazolanda biso nano bayoka yo eza ndenge nini? Bon, déjà tout mesana ko vivre na ba vie automena ya sécurité na mboka na biso moko za kola mwana na kati ndako tata na mama na ye mais mwana na zaka mal venu. Alors akoma abota si eko papa voisin ebota likunya pona nini mwana na peut-être que papa lingaka ete ou bien papa lingaka mingi eboti likunya papa bandeko na ye mususu na Congo eza mboka na biso. Depuis conférence à Berlin en 1885, bah pesa biso espace au 2345 km². Balobi na baluba, na ba Congo, na bangala, na ba Swahili tozeli loko moko. Mais tu comprendre te Kasabu barenya a déjà la mboka o na 1960. Akabola ka Congo te. Discours à tribalisme ezalaka te. Mobutu 32 ans ya Irene na ye. Discours à tribalisme ezalaka te. Kabila ekoya ayaki na ba mabe na ye le 17 mai. Bakatangi bazu pouvoir ba memeli biso ba Rwanda mabe o ba ngozali ka wana mais ataku to soki moi tribalisme ezalaki muke mais ezalaki na niveau ko ezate lelo bandeko na biso ya Kasai bazu pouvoir biso to komi binemi na bango pourquoi parce que to boyi ko partager même opinion ke bango surtout ki atana hypothèse que l'élection les gagne en 2018 l'élection les gagne en 2018 qui avait gagné les élections biso nous to yebi que Félix Azwakate Chadari Azwakate. Est-ce que par autant on dit que état des droits, bah il faut imposer état des droits. État des droits, avec d'autres termes, le dit que respect à la texte, respect à Mibeko, il y a beaucoup de lobby. Mais l'élection que c'est le maintenant RDC mobile. Bah on va dire état des droits, mais na yombi et puis na bien l'élection c'est les marathés. Pourquoi Félix Andimaki ko prêter serment? Bien qu'azo agate. Bah on va dire état des droits. Bah il dit que Corneille Inanga ayaki na vérité des yeux des arrêts. Bah même là quel rapport et ko kate rapport on est avec incomplet. Mais pourquoi Félix Andimaki a prêté serment? Bisous donc te contester dans le Rwanda, qui pouvoir à Mobutu, pouvoir à Laurent Désiré Kabila, bisous te contester dans notre commis Baïm. Nai Nazalaka membre à la Mukate, Nazalaka membre à SCDC, Nazal n'a pas relation à Malam ou Martin Fayou. Oh, Nazal vie depuis 2009, tout ça pas bonne relation. Mais Nazal a combat dans le rôle la résistance, le rôle à tout citoyen congolais va se défendre l'intérêt à Mbokanaï. N'a commis ennemi à Batu. Kabila Kanana 9 fois. Na régime à Félix Bakanginga 3 fois, 4e fois, il a massacré la famille. Marche opposition, ils ont prévu, et c'est Manabanda, tout le monde a fait ça, il a connecté, il a les 20. Tout le monde a bisonné ce samedi dans Moui. Les soldats, les Ndouki n'ont pas machette. Les policiers, les Ndouki n'ont pas machette. On a vu des civils avec des armes, s'il vous plaît. Frère, ça, c'est un animé bouquet. Tout le monde a police, un groupe, il y a une force à progrès à IDPS. Dans ma manchette, en français, les armes blanches. Parce que nous avons beaucoup. La police a montré qu'ils sont ensemble. Tout le monde est inquiété. Nous avons qui battu. Nous avons machette. Nous avons massas. Nous avons innocent. Moi, un mineur de 11 ans. Petit garçon de 11 ans. Bako crier na balabala ndeko na biso musu bakati machette libumu michopone so libanda kufaki géant concerne na biso journaliste bakati machette na mutu on a vu des gens ndeko musu bakati machette na textile na ye ba policier ba obéité lokwa ba okata nyoka na ba combattant IDPS na moi bazaki na balabala tout le monde était place général Kasongo akangaki bango tout le monde était place au service spécial qui peut traquer bango ni aner procureur général au hasard censé il y a une infraction. L'infraction, il fallait interpeller Kasongo. Il fallait interpeller le chef d'état-major général Christian Chiwewa. À ça, il y a un moté. Nambutu nango, nazaki pas na biso, pour la fin de la bisoté. Nazala quelque part. Naki pas na biso côté la bango parce que nakinda dimanche chaque 3 mois, mais nakinda rabuna. Et naki pas na biso na comment qui 11h, nago appelle mon boye, souvent nazala so nakina longa kuna butu. Quand
temps je peux na lalaka c'est qui est vrai et sûr mais na je appelle mon koboye na 17h zaki urgent mutu mo azaki na besoin na to kutana azaki pa nanga alors arrivé à la maison chez moi na kokuta la personne et je dis ce côté embelé fait tout ça course mode tout réunion quelque part tu kozonga na mutu makasi na se ya mbula moyena zonga je suis pas na biso na kitana ki uza biloko o ba balambela kinga na obligé au côté pa nanga na lala ndenge nazala na bisida kosambela mpe kotravaille na mutu na kokaki te bon faiblesse moko boke eyelaki nga na bikaki no nalala nalali même na kiti na divan na salon 1h6 minutes c'est mon petit frère qui va m'appeler pour dire que appel à air wana epe na biso ezalaka te namoni appel à petit frère ekoti natala bosérie problème nini ono bacriminel bazomenase bazo ebele na kati ya parcelle bamosusu baza en tenue militaire bamosusu en civil na bamachete benga la police akati sikoyo ezangi lokola na loti ndoto na lamuki na mituni na epa na biso bacriminel papa na biso azalaki procureur parquet général à Kasai pendant plus de 15 ans quartier wana nyonso plate famille na nge ezalaka papa na biso aza parmi bato basombaka liboso et puis barespectaki makasi toza na problème ya moment tozalaka très social avant kufa asalisa bato ebele na quartier wana donc tozala kwa toza bana ya quartier na mpe baprotecteur biso criminel ya kote epa na biso na likambo nini nabi bon nabengi la police nous approche pas na biso donc juste une entrée avenue na biso na rue Masanambila na avenue Dokolo trésor king mtayebi ndako avenue Dokolo numéro 29 alors police aza à quelque part ya numéro 1 et la police aza lokola na numéro 0 numéro 1 ti biso to na numéro 29 eza distance ba 100 à 120 mètres j'appelle la police pour mon commandant chinois c'était major nabengi mon major bonsoir toza awa epa na biso na numéro 29 ba criminel ba côté biso baza armé na ba arme blanche ba machette tout ça baza plus de 27 pour ba côté na kati ya parcelle tozo mona na libanda kuna ba koza ata ba 50 donc il suffit ka bino boya bo intimidé ba mata na musika tout ça alors ça va d'accord na autre intervention siko 2 minutes après na bengi o te na komi na société ah nazaka ngamo ba policier ba zate 2 minutes après na ko rappeler oh non ba policier ba gagner intervention zela na obenga bango na ko rappeler pour la 4e fois oh non ba numéro ya bango elekate tala niveau ya complicité tant ba kina ko boma Steve Niembo ya contribution sur na bosse na 1900 non na 2003 na 2003 tant ba kina ko boma na résidence na IPN ba alerte ki maison communale Ngalema na ba sous-set ne so que so boki massa c'est beti pour intervenir c'est ce qui s'est passé chez nous na rebelle sous-set eza na Masanambila pembe liboso na biso sous-set eza na wenza Masanambila sous-set na mer kano sous-set donc espace à 100 mètres sous-set donc 4 sous-set na ngamba mayimbi 2 sous-set aucun policier a intervenu. Maintenant je dois appeler 10 minutes après réflexe elinga je dois appeler major capitaine Moroboye à toza na balien familial un papa comme ça afin de presque à 0 mètre et na petite sœur nanga ndeto bengi bango baye ko sala intervention n'est-ce pas ça 2 3 4 minutes ba komi sinon balinga ba bomi pa na biso après ba ko saboter nda ko buka ko pier balinga ba boma bango ndeta baye quelque part ne baye ko sala intervention parce que les chaînes de tinga bango et puis ba saya wana bakini ndana ko komi pa na biso na ba 5 heures na ko mena boma ni se bininga na boni bande ko nanga bakati bango ba machette belle sœur nanga bakati machette na mutu batungi 27 pence batungi na 7 pence kota kingo nièce nanga bakati machette na loboko petit frère nanga bakati machette na mukongo babeti krosa munduki na basabo na gauche nazala leki na biso suka sala la ministère de l'intérieur babeti à mort nenga zana vimbi na nzoto so tali aussi porté. Et qu'est-ce que nous avons fait? Na bana na kati ndako mwana suki pa na biso za 2 ans bana grand frère na professeur auti kokufa donc moi si babeti o na auti ndelo ba photo ba mona na ba photo ça moi si a grand frère nanga la veuve la pauvre na mwana déjà donc ba obeta maman ne ba okati machette mwana la muki laissez ma maman vous êtes méchant notre papa va vous taper bazone yata mwana 2 ans au Franel. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Ceux qui n'ont pas na conflit ya kateke et comité en Maluku ba natif à Maluku ya plateau ba teke ba kimi ba ko kima na kinkole na bibwa FARDC incapable à intervenir. La police incapable de kobunda kuna. Est-ce que nous va avoir l'organisation ba bengi EAC ba ko benga Sandek FARDC incapable naïf. Pourtant mon ancien le 24 janvier 2020 ba bimisi ba griffe to moni FARDC bombe ko bunta et pas na biso to moni ba militaire ya FARDC 27
7 militaires na kata parcelle bakoti na ndako 30 militaires na balabala to babloqué balabala papa voisin ya parcelle voisine aye afungoli fenêtre abela bana quartier bolamuka bona babome pa badosta bakotela ye babuka ndako ne babeti masasi na kingo baporta papa na kufa. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Moto akufi bakati bato ya machette et puis bon tofandi boye même commandant chinois wana les messieurs chinois na kosala so na makambo eleki na kosala émission moko spéciale na kotia photo na numéro na téléphone to exposé si commandant chinois la kuma capitaine ndenge nini azwa garde le lieutenant ndenge nini lelo ba PCP ta major ayebi kosala musala te. Ça c'est la deuxième fois à cause de na famille nanga incapable et général Kapsomoto yebi te vision na eza nini projet naza nango pour sauver police ya RDTO à sécuriser ba civil. Dans la minute on a le baboye bandeko na ba zone hôpital l'état moko critique et pas ma biso ba piller na banzungu ezaki na biloko kolia provision sac à semoule ya loso fufu ekei congélateur avec des histoires à l'intérieur ekei ba télévision ba ordinateur ba machine à laver tout ekei et pas ma biso il n'y a plus rien na ba valise à bilamba ya bana ete ba bijoux ba zui grande sœur na ngai 5 millions 500 000 francs congolais en dollars et tout ça il a fait de 2800 à 3000 dollars et bazui en dollars bazui en francs bazui 5 millions 800 francs congolais en dollars bazui 1700 dollars sans compter bambongo bazui pas ba petit plan na ba sala rafe l'économie na bango donc pas na biso mutaza la ba olata ezate azate et lo ka kolia même provision to tena nda chaque fin du mois ici nous sommes en hôpital, il faut tout tomber à Miranda pour le Boukani, on ne sait pas. Nous sommes dans quel pays? Mon papa travaillait pour ces pays. Il a sacrifié toute sa jeunesse. Pendant 45 ans, il a été armé à RDC. Depuis l'époque de Mobutu. Parce que Mobutu avec le bar, c'était nos parents. Donc, papa a dit à Koufi, aucun état-major général te posait problème que non. L'officier tel a Koufi, il faut la mission Fumana. Il y a des l'État a l'État congolais s'il vous plaît. Mais tout le monde a Félix a son avion, alors là bien, n'a trésor public, a son mituka, famille bazo bomba, ba ministre bazo babambongo. Montologo la caméra c'était un voleur qui a volé, qui a détruit ce pays. On a bombé même il vit à Jibem Piana, les lots caméra ministre économie. Tata n'a biso servir mboka oh papa n'a koufi, ba yé qu'on détruit ndako na biso. Si dans c'était la songa na zakia na ndako. Les gens aux unis la téléphone maman c'est là. Les longa na koufi. Vraiment. Les longa na zate. Vraiment. Donc nazala be mention nano, nazala na be mention, là je pleure. Nazole la tata na lelo mengai, nazolo bayango. Soki nazi mundu ki sikolo. Na yebi que monsieur en direct, mais nazolo bayango. Soki na simu mundu ki sikolo. Na préféré na tata na ton mais na kosilisa bato nyonso basali biso mabe y compris ba kontina bango. Voilà, merci vraiment merci ndeko langai nazolela na yo longo nayebi nini naloba te nayebi eloko kosala te vraiment nzambe alekala kozala na yo courage ozali mobundeli ya lelo te parmi bato bazosala résistance na kati ya République démocratique du Congo pe ana Kinshasa la France ozali na bandi batakaka yo plusieurs fois mais nayoki pasi na libota na ngai vraiment nazolela na bango elongo yango monika nalobaki nabenga yo nakoki te ndeko na ngai bandeko bolandi ndeko na biso dosta azali mobundeli aza na choc yango tosengaka na bino protection na bino na soutien na bino à tout moment otala oyo tozomona nayebi te ndeko na ngai osalaki émission moko mwana mboka atachala osango aza na besoin ya audio wana soko okoki kotindela ye mpe kozala malamu mingi po ete ye mpe na ngambo na ye azali mpe na susi ya kobeta mbela namoni azokomela ngai ndenge tozalo na direct awa alobi azali mpe na posa na yo audio moko utei kosala na émission moko po ye mpe alekisa na émission na ye na ntina ete tobelela bipai biso bato balingaka biso basunga nanu baoyo baza na hôpital parce que ya lipasi na nsima yango toyeba kotala ndenge nini tokoki kosala tokotika likambo te s'il faut faire des marches s'il faut kosala conférence de presse mpona kodénonce likambo oyo en tout cas tokotika yango ata mokolo moko te tozali na yo longo na ngonga nyonso tobengana tosungana soki tokosala conférence de presse ya monene okotelema kodénonce yango mpe biso bandekolo tokodénonce yango na dernière énergie
likambo oyo ezwi ezali ya biso nyonso tokopermettre makambo ya boye te po sabotage oyo tosi tolembi soki kokufa malamu baboma biso parce que bakoki kosakana na biso boye te presse azali konyokwama liberté d'expression ezali te bandeko boye kosabote ya boye congolais moko akoki kondima yango te matondo ndeko na ngai mwa liloba ezali ya koyebisa bandeko. Voilà, merci beaucoup Maman Seya pour la compassion. Nous remercier pour la corporation de la presse. On va se sans arrêt, on va se compatir, on va continuer de dénoncer, presse écrite comme audiovisuel les autres qui ça, on peut pas négliger les problèmes et les organisations. Mais là on a le bagage qui Félix a fait un message en 2019. Alors qu'il a travaillé dans les journalistes. Alors qu'il a opposé mon côté, journaliste de mon côté pour avoir opinion naïe. Aujourd'hui, les journalistes sont en prison, sont en année. Où en sommes nous sommes dans quel pays? Est-ce qu'avec de tels comportements, tu peux avoir un pays démocratique, un pays démocratique, pendant que les principes démocratiques, les populations sont bénéficiées dans au quotidien. Ça c'est de 1, de 2. Et nous on a pour exact je suis très en colère et très déçu. Mais l'objet est un dame. Je suis très en colère et très déçu. Comment on a ça par sentiment pour n'intéresser quelconque parce que mais nous avons une mission spirituelle. La mission qui m'a par Lumumba et autres. Bato amona Mobutu, bamiso bafingaka Mobutu, bamiso basepelaka na Mobutu, bayeba ati Mobutu aka élu. Mobutu nzamba tindaka ye. Ngai pe à mon tour, Joseph Kabila nzamba tinda ye te. Félix Tshisekedi mwana Tshisekedi nzamba pa tinda ye te, mais ngana zana mission nzamba tindaka ya diriger Congo. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, biso Congo zamboka na biso. Pour défendre l'intérêt à Congo jusqu'à la fin de nos jours. Voilà là on a peut interpeller comme ça va Congolais baïba. Plutôt ba OK. Ceux qui disent que vous n'êtes pas côté, monte à défendre l'intérêt na biso rosalade. Moi na toko tabaleki na biso. Tokotika histoire mine. Ba miso ba que Mobutu la dictateur. On a condamné nos parents pourquoi ba tika Mobutu pendant 32 ans à régner la dictature. Disent que Mobutu musée, to Mobutu Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila. Toujours vous appelez Félix et puis ça laisse pas la génération où ils ont assimilé la biso n'a pas la biso baïba pour défendre l'intérêt na droit na bango pour l'intérêt de notre très cher pays la République démocratique du Congo. Ingeta mwana mboka to kobenga la biso la kuku ingeta yebisa mama Tatiana abenga ngai enregistré na séminaire. OK, merci beaucoup la zo ebiseka seconde que tozo kata boye azo benga yo pe. Merci vraiment courage, on est ensemble to kobenga na tout moment pe to kolemba te ko sensibiliser à tout moment parce que les journalistes de munene oya kolobaki a négliger à cause la bololé parce que tango biso tozoka likambo na yebi dosta te na yebi musala dosta sala te esengeli to mi soutenir parce que oyo zui dosta lelo kozwa pe yo ko néglisaka te tango yoki ndeko na likambo ko néglisaka yango te ezali malamu te ba journaliste tozala bomoko na tango etumba pe lisanga na biso nde kozala force na biso tango tozala kati ya division bako respecter biso te pe bakobanga musala na biso te nzambe azala na dosta batela libota la ye azala na ye bisika azali toko bundele kolo la biso la patrouille la mort nous vaincrons na banzi mingi ya kolobeza te bolandi mona mboka dosta yeboka yebisi bino kasi bino bandeko ba oya biso kobenga dosta te po poser ba question kobenga ete po sala nini te tozala posa lisungi na bino tangu oyo ezali soutien financier soutien moral ezali mabondeli tosunga na bandeko na biso tango nyonso seya yebisaka bino ete toali na posa na bino tozangaka ata 100 francs te ata 200 francs te lelo tokobundela mboka soki biso nyonso tolembi badosta aza na bato boni baoyo balandaka ye dosta aza na bato boni oyo lelo bakota na résistance likolo na ye aza na bato boni oyo amobilizaka soki ye alembi nakomona ete libota na ngai lelo ekokufa likolo na ngai papa azalaki mobundeli tokobundela mboka kasi litomba ezali te atiki na ye oyebi boni ya bato bakolemba na banzi boyebi mosala nini mwana mobali oyo asala boyebi mosala nini asala na terrain na wapi yo boyebi na bengi bandeko ya pareko botelema na likambo ya dosta botelema na likambo ya dosta na bengi tout congolais résistant combattant bana ya Congo Zaïre botelema na likambo ya dosta botelema na likambo ya libota la ye ezali aventure te ezali lisolo te so bokei bokokuta ndako na bango par terre botelema na likambo ndeko na bino bosunga ye bobenga ye bofortifie kasi bobenga po boteka te pamba te bokozwa ye te
nzambe azali kobatela bato bazobundela mboka na bosolo nzambe azali sima ya bana na ye oyo bazali kotelema mpo na kongo ndeko na ngai soki tokomi koboma na boye soki bokomi koviole koboma libota ya bato nini bozali koluka nini bokoluka na alila pinzoli kasi bamama missionnaire bobenga dosta papa Mikael bandeko ebele bobenga dosta bosunga ye aza na posa ya lisungi na bino azali na posa na bino bobenga ye bosolisa ye losambo mpe na bino ezala mpo na libota na ye te mabeya te boyebi bafamile na biso ebele tokabwana bango mpe bayini biso kaka na makambo mpo bitumba na yo ezongi ye libota bitango na bangai koloba likambo boboyaka baleva ya nangaki na prison soki kolandela te tala lelo ya dosa bango na nyonso bakatani bapota na veuve epesi pasi mboka nini oyo tozali kasi lelo difendele nzambe akotelema ingeta la patrouille la mort nous vaincrons matoni